Na Kinshasa, enguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique, ambassade des États-Unis ebandi manaka ya kolendisa bilenge na ndenge ya komipesa bobana ya mboka ya malamu. Ezali pona kolendisa bilenge ya ekolo Congo Démocratique pona bamipesa na bokambi ya misala ya mboka na bango. Nazali na esengo mingi ya kobandisa lilu manaka ya mate ya bana mboka, manaka ya bu mwana mboka ya mbu ya maponami oyo ezali na tina ya kozala elungu kati na baponami na bilingi. Lokola mosali elungu ekolo Amerika tozongeli kopesa lisungi na biso na RDC mpona kobatela demokrasi na ndenge wana tokotonga lobi ya bomengo mpona bana mboka. Bilenge baye bazalaki na milulu miango bakanisi ete mate ya mayema kosala ete misala ya bango misala na mbano ya malamu na bisika babikaka pe na mboka na bango. Bon, na sepeli nango par rapport ya makambo bayebisi biso, il y avait peut-être babiloko oyo to banai ko ta quartier to banai ko comprendre te, mais grâce à programme oyo to comprendre et puis écouter les messages jeunesse lisusu makasi pe na ko telemisa vraiment démocratie na mboka na biso. Programme oyo na sepeli makasi po ambassade ya États-Unis comme toujours nde sala ka mikolo nyonso ezalaka kaka wana sima ya bilenge po etindika bango bayeba ko découvrir o bango bazali pe bayeba ko zwa mayele ya sika po à travers mayele wana bayeba ko sangana na bakambi ekolo po ete basala makambu ya minene po na mboka. Pour le gouvernement tozo mo rande basala bango moko, mais programme oyo ezane motiver ba jeune o bazolala nanu e bisa bango ke te bino pe bokoki ko telema ko sala elongo na bakambi ekolo pe elongo bobongo la mboka. Pour le cas de Jackson, pour société civile, bayi politique balakisi ndelo na bango, pe sengeli bato basusu basika, bilenge, batiama na bokambi. E sengeli ezala bilenge bayebi malamu mikumba na bango, pe ya bana mboka, bayeba komi pesa. Ce qui m'a tiqué, c'est justement cet engagement. Il y a qu'au travailler na ba jeune, qu'au former ba jeune, qu'au informer ba jeune, qu'au conduire bango na érudition, qu'au aider bango ba participer na gestion ya mboka na bango. Parce que bisogna sotomoni ba limite ya classe politique actuelle. Il faut qu'on renouvelle ango. Et pour qu'on renouveler ango zo senga ba jeune oyo ba jo réfléchir au mitwezo sala au baza na bonne information, au surtout baza animé na patriotisme, au baza prêt à tout pour qu'on travailler, qu'on défendre, pour qu'on développer mboka na bango. Madame Belinda Dogo, mokambi American Species Post-Election Programming na ituka ya Kinshasa, andimi ete manaka mayema zali lokola gwagwa kati na bakonzi pe bilenge pona kotombola bokoli. Programme eza na posa ba jeune na biso ba jeune avoka na biso basangana elongo na ba kamya mboka na biso na ba commune na ba municipalité po ba tia en place ba solola baeba biso tolokaki biso bino boye tango tozaki oya otokoma belu na bino sikoyo na mboka na biso to na zone na biso toza problème XYZ. Et c'est ngelito sangana na bino poto luka et loko ni toko sala ensemble aux zones na biso ekende liboso. Kopesa mate ya lelo na bilenge ezali kotonga RDC ya lobby. Na American Species ekeke ya sika ya bilenge bakambi bayeba mipesi ezali komilengele kobongola ekolo elobi bakambi ba mabongisi maye. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.